notre future première dame. La femme de notre papa Félix Tshisekedi. Le cap pour les changements. Désormais, maman d'Élise a commis porte-parole auprès de son époux. Parce que la première conseillère, Isali, moi aussi, Aza euro dans l'ombre. So ba maman tout ça la va ébélé. Na kati ya cuisine na simanda. Mais beaucoup monde yango na ba makambo yo ba papa quand ba kena ko sala là tu comprends qu'il y a une dame derrière, une grande dame. Voilà, c'est le cas de la maman ici présente. Peut-être de moi aussi votre maman. Nazo Lobayango avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance. Chose qu'on espère. Amen. Donc je crois. Je sais que Papa Félix Yenda Zali, futur président de la vie. Et je ne le dis pas pour rien. Il y a un grand serviteur de Dieu dernièrement a déclaré, un grand serviteur de Dieu. Il y a mon président un lobby pour reconnaître votre futur président pour envoyer Baye. Je demanderai à ce que Bokele Boutanga dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 24, verset 3. Comment na Congo ya Papa Félix Kunana yango wana ba maman na kosenga biso ndenge toza ba maman to exhorter bana na biso bazali ba majeur o bazali na âge ya kovoter le 23 décembre tozwa bango tomema bango tolakisa bango mpe toyebisa bango bavote Papa Félix Je profite par la même occasion pour remercier et encourager nos mamans candidates. Je sais que ce n'est pas facile. Biso toujours représenté, biso ba maman 52% de la population. Mais ce qui est total, n'a pas postulé baza mingi. Alors courage mingi. Pour continuer dans zela wana. Peut-être toza na bana ya basi. Demain que ces enfants-là trouvent place dans la société sans difficulté au biso tozomona. Beaucoup de courage, maman. Je vous souhaite bonne chance. Engagement politique dans la bandit dans l'observation Moko. Nami lobibo, Nathalie, Nami Pop. Mais Moko yo, Mukili Oyo, Zamba Sali Batumi, Bali. Aboti, Bali, Aboti, Bassi. N'est-ce pas? Les Aboti, Mobali, Namasi. On te dit dans la français construction sociale. Donc, la société, et ça dit que catégorie ya mibali bazwa le dessus sur catégorie ya basi. Oite. Na ba culture na biso mingi mibali ba lobela ka basi. Basi bazwa na tendance à bozala nasi. N'est-ce pas? Ba culture a ouais pour ça la bien comme pour ça la maladie ya mabe. Ah bon, alors puisque mibali bazwa pouvoir ndewala. Mais biso basi place nini tozana ho. Est-ce que mobali est capable de régler le problème na biso ndela ki mwasi? Pour éviter. Est-ce que mobali est capable de sentir nécessité ya kozala mwasi? Est-ce que mobali azana mobali partenaire na biso? Est-ce que azana possibilité ya kosala ba loi o e ko permettre biso basi to s'épanouir? Là, Nathalie, je me suis dit, mais enfin,
Puisque eux, les hommes, n'y arrivent pas concrètement, pourquoi est-ce que nous, les femmes, on n'y arriverait pas? Pour d'aller biso basique pour okater. L'air, observation des continents dans le ruban, c'est bon. Ça va passer dans l'esprit. Esprit Saint qui te l'ingay. Kende, kolobela bango. Kende, yomoko lakisa. Dégin yompe, okoki kosala bandwa. Comment yo peut que moi si au coquille pour émerger dans le milieu d'environnement il y a Nibali. Na botiba la bisatu ya basi. Batulinga mais ça la mwa ko na ya mama lide na biko. Bisatu wana ya basi baza basi Nibali. Basi wana baza basi Nibali. Oh complexe wana oui baba. Complexe wana infériorité et coquille pour ça ata mokete. Alors, maman Denise pour l'initiative. Alobi Azalaki impressionné par la décision Oyo maman candidate à la députation d'Azwaki. Mais Ngana dit que au-delà de ça, nous avons Tachaki fardo wana na motema. Parce que nous avons les maboïté. Nous avons dit que Azaki a besoin, Azaki a traite. Mais pour aller à l'ima, pour oser, comme disait maman Nicole, Aya Liboso Nabino, à vaincre traite naïe, et ça que vraiment, et où tu pas les amis. Quand ma maman députée, ma maman candidate députée, na banza que ezakaka sipinzambe afesibino fardo ya baninga que beaucoup qui kotelema boloba ata na yoki ata na sana mbongo te mais il faut na telema kwa na baninga nanga bazo souffrir to kwa na revendiquer ba droit ya baninga na biso. Alors et combien plus kwa na fachi maman Denise a lié neti mobali na nga na lié neti homme d'État. Avant même que Bacha candidature naïe, nga naïe comme homme d'État, que nazo mona ndenge nzambe azosala na kati na ye. Aza na humilité moko odimate. Humilité eza eloko eza motuya parce que ezo précédé gloire. Ndenge nzambe azotelimisa ye eza parce que aza humble. Alors eza naza vraiment na fierté. Pour ça, la candidat à l'ISO Fachi. Alors, maintenant que la Bindémoana, la liste pour répondre. Oui, c'est vrai qu'il faut pas si bas impliquer la politique. Mais implication dans l'eau, par maman candidat député, il faut qu'il y ait na bongo, na makoki. Si vous avez un candidat, papa na maman bazosala soki mama azosala pe okomona ke papa banakoyoka bakonseil ya mama mais soki papa kaka moto azosala okomona ye imposer loi na ye apointre. Alors na kati ya mboka oyo soki mama papa aboyi mama bokomona ke akomi mobola azosouffrir na bana. Soki papa akufi omona bandeko ya papa baye bakamati biloko nyonso mama akomi mobola azosouffrir. Et loko il faut tout traduire la volonté politique wana oyo ya représenter basi bazala représenter eza pe économique na économie ndenge nini bokosala kwa bozwi pe bayoka biso. Parce que na monde les années wana bozala bozwi bayoki bozala bozwi te bakoyoka yoki. Alors nayebi que président Félix Tshisekedi aza na souci ya bamama okondima te. Azwaki une des priorités na kati ya programme na ye eza la lutte contre la pauvreté. Si on lutte la pauvreté contre la pauvreté, la pauvreté est affectée les bassi. Au moment où on a cuisinier,
Nandaku, aux huiles cuisinières, on coûte $200. Mais si aux huiles cuisinières, on coûte $100. Est-ce que c'est normal? Donc, au Cambodge, les autres se développent. Le président a complètement impliqué dans la Katiwana. Donc, à l'ennemi, pas la classe, donc, le programme à eau est sali. Et ça, c'est quelque chose à inventer. Mais le programme à eau est sali, zinga zinga. Mais, et locaux, et ça manque de volonté politique pour aller sali. Mais sans qui, de voter Pachi, au moment où na basaka wana eza lisusu ce qui 20 femmes candidates députées que omona mais omona au moins 100 parce que makambo est au bon moment car pour le changement yango tokoki koloba que président na biso azosala azopromettre bino ndenge wana mais eza contrat lere kosala makambo wana bino mpe bosala part na bino bobima na baligne ya culture na balien à culture, bon coca, bon oser, comme disait maman Nicole. Donc osons, osons, osons et allons pour le cap pour le changement. Nous allons vraiment maintenir le cap pour le changement. Et notre président prône et respecte l'engagement de la promotion et de la défense du genre. Je suis prête et j'irai tout le long de la campagne, mais aussi après, à votre rencontre dans les autres provinces. On a un mouvement la biso, c'est-à-dire cap pour le changement, Tokenenango di Bosso Tinasuka. Bon, je vais me battre vraiment pour l'engagement. Nakobunda pour la maman. Il y a 5, un garçon et 4 filles. Donc c'est pour vous dire que le président a habitué à entourer des femmes. Donc on revendique pas droit la biso et dans la tanazola ma foufou, n'a pas rappelé chaque fois que ma maman d'abord. Vraiment merci beaucoup. Les mamans, je suis fière de vous, très fière, et je vous encourage vraiment à continuer dans cette lutte. Vraiment, au voté numéro 20, Azali Kanza Nabino, Azali Kobunda Kwa Nabino va maman. Donc, là, il m'a voté les mamans Nabino, n'a pour rappeler pour tout le monde, à ta solade, il faut équiper l'engagement de Azali Kwa Nabino. Merci beaucoup. Quand même maman candidate. Maman candidate, votez les mains. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal
www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info16, boko zua informação a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Umboka. Sit Iban Umboka.